Et toujours Boyebi avec Didier Parfait, sans défaut, sans tâche. Et merci mingi na zopesa na God's Love International Venture na mokuse Glive. Pour na plaisir à trop. Et pas wapi ba film oyo ezako bima. Ezako sopana lokola matanga ya mbula. Et une fois de plus, les solo moko za kitoko ezako zela yo. Falatika ete ba sepela ba o nyoso. Balingaka masolo ya ba film africain. Avec Didier Parfait toujours. Et sans oublier merci Nazo Kanisa Bongo Mr. Obed Bloomweather. Et voilà film ango. Titre na yango totanga bongo Molimo ya chasseur. Chasseur azana film oyo sûrement. Azana molimo ndenge nini o. Reste à découvrir awa masole bandit tozaki wapi mokolo yango tomona na balabala. Et sika tozali masolo nde yango yo. Mokolango landa, il était une fois. Mibale baza kotambola na nzela. Mais na moni na loboko. Ah, moko simbi déjà simbiliki. Pona mikolo yo yango bazo senga mingi na mboka. Oyoki yango nani wana? Batelemi. Oyoki mungongo? Mungongo ko? Naibi mungongo wango. Eza mungongo ya mwana mwasi. Oui, oui. Ah, elingolo baki ya panda kawa? Oui, oui, tokei. Bamituni. Oh, nzoka mongongo moko telemisi bato mibale na nzela. Mwana mwasi ayembaka na balabala mibale bakwaka mikalikali. Ndeti kaka batelemi bakangami. Ah, ndeko mwasi keba, oyebi badonza mbapesa yo te ko bendelo mobali ka boyi. Basuki wana babandi kolandela. Na kati batala boye mwana mwasi moko akosokola bilamba loyembo na monoko. Babwaki nanu regard. Moko kaso bwaka regard mosusu aza aveugle. Nini? Tokende? Nini tikali? Ah. Masoni se senga kaka un pas. Oyo koya na sima ya kaka. Bango mibale bakoti. Donc eloko bendi bango awa mongongo moko kitoko lokola Angelo mutazo yemba na korala lola sûrement mongongo ezalaka. Ndeo. Mutazate? Non. Mbote. Welcome. Bienvenue. Ngai kombo na nga dossier. Oyo moninga na ngai Odinaka. Aza chasseur. Aza chasseur amboka. Yende motu chasseur ya yebana. Toyoka kasango na ye. Eza ye. Ngape na yebana. Ngape na zazago yebana. Alors, sikoyo oyebani na nini kasi? Yo kasi yo yebani na nini kasi yo yebani? Ngai? Pardon, I brought a meat na memi musuni opona mbazi ndoka. Te biso mbale to memi yango. Ah merci. Mais siko azate. Na bomba pona ye. Sikoyo bafuti bino deja? No, just give it te yo pesa kaka nyama wana. Yebisa ke na memi yango awa pona ye. Te loba biso balile to memi yango. Ndeti kaka moko azo loba biso mususu alobaka na kombo na ye. Odinaka. Can you play that? Est-ce que okobetela nga eloko wana simbi na monoko wana? Oyibo beta ngo malamu. I can try. Bon, nakomeka kake. Ça va, beta muke pona ngai. Na sepelaka na melodi wana. Esala nga ba charme. Bon, na condition moko, yonde muto yemba pona nga. Bien sûr. Ekomi na mwa ba sourire. Ekomi pe beta na mokenga na yemba. Ndeko akotika na monoko ya mboka. Nzembo na yano lingo yembelanga. Ça va, nayebi nzembo, nayebi yango. Bandeko orchestre botami debout. Recrutement salamité. Harmonica contre voix ya kokauka. Voilà tout le monde kaka spectateur moko na panzi atelemi aza ko admirer ba talent. Nsoka nde moto botama na ba talent un jour, soke bimi mokile goyeba. Mwana mwasi oyo asepeleke bete mondule nzoka nde chasseur amona kate atiki nyama kombo na ye Odinaka
esili I'm sorry. pardon limbisa ngai Just have to namoni esengeli nakende po soki na continue kobeta kaka boye na ozala butu mobimba na kolala o have a wonderful oza na mongongo kitoko oyebi mais yo ozobeta bien nasepeli mingi I tell my bongala ke na ngai yebisa mazi nduka ke na memeli ye musuni wana dossier Dossier? yeyo azali awo dossier Dossier? ndeti kaka moko ndesi bazuwa dossier boyi kopesa ta réponse Oh, Dossier, let's go. dossier toke na biso See you some other time. na ntango moko tokomona ne Wonderful voice. toza na antuka oza na mongongo malamu Remember, tell me. bon yebisa mbazi biso moko dossier alobaka biso Bye-bye. au revoir I'm singing. merci mpo na loyembo na yo Thank you for playing. yo mpe merci mpo beti musique ebandaka mokolo moko omona lobi susu oyo bakutanaki ono bandela susu il était une fois un prince masolo ye wana na mokonzi bon réaction ya mwana mwasi ezalaki ndenge nini ntongo bosololaki bon andimaki déjà proposition ya libala na nga bien que asepelaki na ye te ntango azoloba mais eloko eza important andimaki yango mpe nayebi ke nyonso eza na contrôle ok ça va sikoyo oyebi mwana mwasi yango malamu nayebi mingi te likolo na ye mais eloko eza important eza kaka ke nalingi mingi makasi mpe nzambe asalaki nga navanda na ye vi na nga mobimba onyedika naza na confiance ya bajugement wana oza nango soki oza convaincu ke mwana mwasi wana aza na nyonso oyo oza nango posa na kati ya mwasi likambo eza te nga mpe nakozala nsima na yo me nakosepela kaka koloba nali namona ye likambo te wana kutu na oya na ye azobete masolo nani yo obioma oyebi nasepeli mpo na yo oza mpenza na chance ya mboka oyo mobimba merci ngai mpe naosouete nazala na bachance ya ndenge wana tinenie tika monoko wana nzambe prince oyo abwakelanga kaka bata miso ndenge nakosepela nakobina nakoyemba ata butu moko kaka tala wana fiancé nango ozolobela tinenie yo mpe kebe kokoma bazuwa limbisa pardon nasepeli kaka mpo na yo osepeli nga mpe nasepeli nzambe moto tozolobela te tala prince azali awo nzoka prince auti obete masolo mwana mwasi tomoni mwana mwasi yango c'est vrai nzoka na mboka oyo masolo bolingo ezangi te obioma mwana mwasi oyo nde bachance bazoloba eza ya ye chance ya nini prince atiaka misu kuna bonjour mon prince bana basi bonjour hein? Bonjour mon prince nazoluka mwana mwasi moko boye azali la plus belle créature ya mabele aza na sourire oyo ekobosanisa yo bakanda nyonso ya vi na yo ya solo mpe mongongo na ye ekoki kopesa pongi oyo bebe alala nanu te eske bana basi bomoni ekelemo ndenge wana te mon prince limbisanga na tuna engo mwana mwasi ya ndenge wana na edeni oyo to awa na mboka oyo bon aza mpenza ange moko azotambola aza mpenza sini ya beauté ebongo mwana mwasi yango wana oyo ozoloba aza na nkombo te obioma nabengaka ye obim moninga ya yoi mbila eteli kote oyo evoila bato baza batemoin ndeni omoninga yawa ko obanda olandanga na nsima sikoyo naza na molimo na yo ekangami ezolandana namema bino tokende quelque part tosepela tokende wapi lobako ça va tokiko le prince est amoureux aza na motema bandeko azala na mobali toboya te toloba mpe mabe te aza na bashwa na ye na bagu na ye et le prince lisolo na ye bandi na obioma ebatemwa mibale bazalaka polobi lobi toloba te ono prince kuta alingaki ye na makasi ibongo te bakoto oyo bandeko lisolo ebandi toza batemoin tomoni kaka ndenge ezalaka voilà commentaire mingi te bakende biyenga bakende mwa coin mamela mwa kopo le prince du royaume
nini azangi pose pesa mwasi oyo obioma papa linga mona yo est-ce que tout va bien? Oui tout va bien. Izo zango problème te alinga yeba okaka bokutana siko zoloba te olingo bona papa nanga te ezango bongo te mon prince eza kaka ke nazo sentir ndeti nono nandimi penza te mbangu kabwe proposition na yo nabi te ke nono naboyi te mais tokende mbangu te obim s'il te plaît malembe tala juste totikaka makambo yango esalama ekende naturellement na pete ndetika na ngambo prince masolo eza bien tala mwana mwasi oyo nazotuna mbala suka oza na semi nayebi na nga te o bandaka mbala suka moto alingaki tobima na ye nazo olali na nani obimi na nani ngulu ya mutu wana zoba ya mutu wana tala decevoir nga uyebi on a palais royal bagarde ya mokonzi bango wana masola zemi omoni masola sese bimi na poisa tala kobe nga sute limbisanga pardon oyebi nalingaka o mingi motema nangeza ya yo esengelaki kaka nasala yango bongo oyebi ezalaki motambu nga kosa makambo ndenge wana te limbisa ngai okanisi valer ya place oyo nga nayebi yankoleka yo tala so babengani nga na palais royal esala eloko te tala zela moto oyo alingaki mwasi yango aye na masolo mwana nga mwasi ozala bienvenue mais mwana ngai ozozela nini kende luka ba servante ba na masangawa tomela tosepela lisolo ebandi finalement amoni mokonzi obioma baparent na onde banani ezali ichionoche oyo akufa defin ichionoche azala amanda kombo ya maninda kingdom oyo azalaka pe premier ministre na lere wana eza ye mokonzi ya badotona ondera yebi mokonzi suspense likambo likambo te tout va bien na bandaka kokanisa ondire nayeba nazalaka na mutu wana nazoyeba mais kombo apamba mwana pesi papa telemi papa oke na yo mais papa obengisaki mwana mwasi bokutani sikoyo ekomi makambo mais le prince a comprendre te qu'est-ce qui se passe est-ce que lobele eloko mabe toleki bandeko tokozonga nsima mais pourtant palais royal eyambaki ye lisolo ya filme oyo y avait un chasseur akoti azobenga obioma mwana mwasi oyo ayembaki ye wana na memeli eloko obioma yo affaire yo kufa miso yakawa ata eloko nini omemi mpo na ye yaka nango awa yaka nango awa oza wapi ozomona nga te ok ça va naya pembeni na yo eloko nini omemi yaka pesa tate oyo azalaka kaka boye abandi na eloko abandi na masolo te sûrement papa na ba obioma yeyo ntango ayoki masolo abandi kokota yango mbano oyebi musuni obina ya moto moko eza ya obioma wapi yo nazosuspecte yo mwana mobali oyo yo pembeni ya obioma ndenge wana nde bino bato oyo boyaka na lopango oyo soki nga naza libana na bimi sikoyo oyo kosala
il y a solo un frère chasseur yo so ça frère chasseur ndeni kasi okendaka na zambo tsaka motamu miso ya kokufa esalama na bato oyo baza na miso ya kopela ezotala yo kosala kichasseur eza yo te nakobomba mosuni oyo kende na yo soki nakei bino bato boyaka awa na comprendre bino boyaka kozunguluka bosala bisalasala na mwana nga mwasi nayebi te lobi namoni yo sikoyo na confirme ke yo nde moto oyaka na masolo wana epa mwana ngai yo omoni mwasi kitoko ndenge nini na misuni ekufa moto akomona mwasi kitoko akoyebake mwasi oyo aza na tai aza na batin aza na tolo yoyo omona kango ndenge nini siko ye kaka oluka obioma omona ye oyebi ndenge azalaka olula ye wapi chasseur apesi mokongo odina kakoki te tato ya sosoli ye asambusi alongoli ye loposo akende kaka tala na promesre yo ebeba lelo sango na ngai tala mboko mobimba bokoyoka ngai aza na choix te nini mwana mwasi oyo andima bababa andima bavege andima bakoka lobi na kizengi nani mutaliboma bakoyawa baya koluka mwana nga mwasi po ekomi bandenge na ye qu'est-ce que c'est obioma moni ozanga choix nyonso ondimaka yo ozalaka passoir fulafula siko ozondima siko moto aboyi mwana nga vraiment na sepeti ndenge makambo zoloba na kati ya palais royal oyo moninga na ngai po ikolinga ko mingi yolo komoloba n'importe quoi sikoyebi te ngane mutu nalandaka na ordre après mokonzi nala lobi yango mutu oyo ko azosalere zana kimia kitse mongongo na wo mokonzi abimisi mutu qu'est-ce qui se passe là-bas igwe mokonzi nini kuna dike yakao monungunungu na kati ya palais royal dike mokonzi nalobaki tia lisu telelanga mwana mwasi oyo mwana nga linga bala nalingi oyeba esika akendaka bato oyo yakutanaka na bango nyonso na lisolo na ye sa majesté ndenge okolinga tinda garde moko pa ya itienduka loba na itienduka aya komona ngai boye mokonzi mokonzi ayebisi ma masolo ebele po akomi kolandela mwana mwasi oyo obioma atindi bagarde alobi bolanda akendaka wapi amonaka nani tokozonga ndenge kaka tomonaka na bapalais royal le prince amemi mopaya mais garde moko sazwi mission abwaka liso atalaka mouvement lisolo kitoko basuri rebele yo yakao nabi yakao siko bosisi na mosala bapesaki bino obioma il y a un problème yende nanyo ye dike aza chef à bagarde na palais royal oyebi ye te non azotala malamu c'est comme si ayebi ye awa lopango na lobi ezala propre bosala mosala na bino aleki na ye tokozonga filme na biso molimo ya un chasseur na butu masolo nini ezao Dorcas ize queenie Dorcas ize queenie oyebi Dorcas ye liboma kobotama bandeko ye pa yaki saison nini oyo poko moko luka banzoto na moto liboma yebaka pasi keba na moto liboma yebi lisumu
lisumu alingaka yango wana moto moko alali mwana mobali oh mwasi awuti wapi moto asutuki atala boye yo nani oyo yo oyo lingolo banini oyo quel courage osanini awo vraiment di yo mwana mwasi olingo viole sikoyo ngai oyo violence faite contre l'homme ite bongo sikoyo natikala kanga moko nde mwana bongo lingi yo kende tika ngai mwana mwasi akomi koatake bandeko monde à l'envers oyo violence faite à l'homme po tomesana na violence faite à la femme donc mwana mobali ndeti baviole ye nepa ya Dorcas makambo kokamwa mokili oyo monde à l'envers donc mwana mobali azokima parce que bazolande na nsima na nani na mwana mwasi awalanda obioma alali me nazomona ndeti suspense baninga baloboza na chance motema mwana mokonzi etalela yo mbano ponge katani asutuki oyo nini asutuki soki ndoto abetela biso abungia azoyeba te qu'est-ce qui se passe? Explication kolanda mokonzi abengisaki mazinduka igwe vandawan ichienduka mwana nanga mobali alinga bala pe na comprendre ke yo nde oyebi lisolongo malamu nazo comprendre malamu mokonzi bon dans 2 semaines tosala coutumier mariage coutumier yo yebisanga nini nasala kasi mokonzi mwana nanga mobali alingi mwana mwasi oyo mingi pe nalingi te ayoka pasi nazo comprendre yo mokonzi na comprendre yo kende na osikoyo boy mokonzi igwe mokonzi alobaka moke mwana nanga mobali alinga bala kasi nayoka sangwa mabe te mokolo moko un chasseur abotama boye bandeko chasseur akobotama mekeba ayebo calculer miso somona te mayebi kobeta tolotolo suspense telema ona nzoka nde obioma so telemi te nakobeta tolotolo loba nakobeta tolotolo keba oza nango keba alobi te ayembi abwaki vocal oyo babetaka mokolo wana na lopango ezangai obioma obioma ozali awa ndini nomoni ngai awa bon nazalaka na chance namonaki moninga no dossier alobeli ngai kozali awa yo bangi te koya na kati ya zamba munene boye vraiment yo moko mwana mwasi oyo etondi banyama kanda banyama zamba naza na chasseur makasi nakende kobanga vraiment ngai ese sika likama oyebi odinaka nalingi olakisanga ndenge ya kochasse nini olobi nalakisa yo papa no siko aboma ngai obioma akena ye obioma chasseur a mwasi babengaki nani chasseuse soki chasseresse bandeko tobamba kaka alobi ya kokoma chasseur chasseresse akozala chasseur ya mwasi ya liboso na mboka oyo me odinaka alobi malamu papa na bino abomanga po yitie nduka ndenga banda koganga mokolo wana ndenga sambusaki mwana mobali obiso moto oyokaki me mwana mwasi ozalaka na prince pembeni ti olingi so chasseur akufa misu azala susu pembeni quelle histoire mawe abendani na ye
eloko azoluka yango te mpona ndenge mabe te. Parfois alingaka azala na ye mpe moto azochasse banyama ntango mosusu ezalaka likambo ematake na motema. Ye mpe na nsima odinaka aluki alanda miso ekufa kasi ba vrai sens ba organe de sens nyonso etikali ezosala po chasseur keba na solo akoki koyeba moto azoya na makelele akoki koyeba ke ngongi aleki alandi kaka e atiki banyama zamba akomi kolanda nyama oyo ya bomoto akati chasse alandi siko nyama ya solo oyo nani oyo nayebi garde moko bapesaki mission bayebisaki garde oyo esika mwana mwasi akokende tia miso landa amonaka nani akendaka wapi. Suspense. Mokonzi tala namoni mwana mwasi oyo na aveugle wana ya chasseur bazaki ensemble kasi namoni bazaka baninga na aveugle ya chasseur. Comment ça? Esengeli nazo ba information nyonso na likambo ya chasseur wana aveugle tilobi nazo information soki azana posa ya nini nayeba longwao mbano sangwe komi mokonzi ayoki aveugle ya chasseur to chasseur ya aveugle ebani ndenge nini azana ba plan na ye tolanda koloba te kono bandi komona basantima bolingo ebandi mpona mwana mwasi oyo te ndenge wana te eza kaka ke nalingaki kaka nde namona ye kobosana te azalaka mwasi ya prince bon juste banda kaka atika kaka mokolo wana alobaki te nazalaki mal à l'aise ake alobi te kaka nalobaki kaka ke naolakisa te ndenge akochasse soki nalakisi ye ngo papa kosilikelanga papa na ya kotomboka odinaka omoni tala ba stratégie na yo pona kobimela mwasi pona kolobela bolingo yango te oke mabe yoka tika natangisa yo ndenge osala ke ozwa mwasi yo na bolingo kende na pale na bango kende kuna mona ye soko komi kuna aoyeba ke oza na susi na ye omoni bongo bosi kona l'action ndenge nini biso to bajogoti dossier est-ce que kokende nanga kuna nakende na yo wapi rien non kende te non kende te kuna na yo na mona mwana mwasi wana te obite uniso na mwana mwasi wana ibite ke sala nga mo ba chair de poule tala ngai pe mona na bandokote na ba sentiment na kende nanga te yo kende mona ye molimo nange ozala na yo dossier vérité zake nazo banga papa na bango dossier webike mbala suka ngala kendaki kuna asosoli ngai yawa kasi eza bapri te basacrifice ozofuta mpo na mwana mwasi oyo kobosana te kende eloko ekoyela yo te zala mobali zala mobali likambo nini oyo obioma libisanga vraiment soki nalobaki likambo oyo fale pa nalobela yo bon olobaki na yo mpe eloka mabe te juste kaka ke nazalaki kaka mawa nde kaka papa nanga asalaki yo mpo na nini sikoyo sango nini ya mabe oyo oyokaki to eloko ya mabe nini esalamaki c'est parce que mbala suka na yaki awa alobelaki nga mabe penza te wana eza ye te wana ozolobela oncle na ngai wana papa na yo te te wana papa na nga te papa na nga kufa wana azalaka na 10 ans mpe oncle na nga oyo nde moto azwaka ngai tofandaki mpe mosika na mboka mingi na mboka mosusu avant toyawa bato bakasakaki ye papa na ngai wana mpeza impression ye asalaka na bato
So sorry. Ah, mawene lisolo papa na wakufa. Likambo te? Okay, I've been meaning to ask you. Nalinga kaka ndenda poser yo kaka question. Vas-y, pose question na odini. How did you... Sikoyo ndenge nini kasi? How did you... Ndenge nini kasi okoma ki aveugle? Mbano. Ndenge loba. Were you born... Obota makaka aveugle oh. To eloko yaka apesi mokongo. It's not... Odinaka. Did I say something wrong? Na lobelo ko mabe. No, no. Te. You said nothing. Olobelo ko mabe te. Come with me. Ya kanangai. Take it to a place. Na komemone sika moko. Answer your question. Na peso réponse na ba question na yo. What place? Esika nini? Do you trust me? Est-ce que ça na confiance nanga? Here. Oui. Then come with me. Landa ngai yaka. Oh. Réponse bakenda nde mosika. Mais question tuni kaka ot. Mais sika tuni pesa ka réponse. Yoka. Oh non, réponse faut na moni sa yo sika moko. Landa. Eloko oya lingala kisa mwana mwasi sirmeza histoire. Oya sengel pe biso toyeba. Likamba kokufa misu. Ebandaki boni amemiye. Place on kobanga boye vraiment siko aho zandenge nini yo? Non na koma hotel boso. Can't explain it. Odinaka olikoloba nini sikoyo? Yes, they call it Awa déjà vu. babenga kango déjà vu. Yes, déjà vu. Déjà vu. The feeling of Eza lokola being at the sentiment moko boye oyo being before. eyeli onde sise salama liboso kala. Feeling of something that has happened before. C'est comme si eloko esalamaka osantaka yango lelo ezongeli yo. It's psychological. Okomi na place moko boye ndeti mémoire na yo ezo ko se rappeler na likambo ka kobanga. Zela. Wherever you are now, Esika leso zali. look around you. Tala nzinga. If you can see Soki okoki komona three big trees banzete misato ya minene right at the middle, ya munene eza na katikati by the side, mpe mibale eza pembeni eza mike straight, tall, eza nzete moko ya molai na babranche nango mpe eza minene namoni yango you see it? omoni nzete ça va histoire biso tozolanda réponse oyo nano ebimi kaka te bavandi This is where awa nde it all. esika makambo nyonso ebandaka Don't understand. nazo comprendre yo te My father was papa na nga azalaka chasseur the best of his time. azalaka meilleur chasseur ya epoke wana We were all hunting here. tobandaki ye koya awa mpo na chasse nsima One day, mokolo moko abandi kobeta lisolo ngo biso tozolanda tozongi na bambula ebele na nsima mwana mobali oyo odinaka mwana moke azalaki na tata na ye histoire landa ndenge ezalaka papa na ye un grand chasseur azalaki mpenza moto andimamaka mokolo yango ye wana amemi mwana azolakisa ye nini chasse me mwana mobali azalaki na misu ezotala mpe ya malamu ezomona me finalement makambo ebandaka ndenge nini tozokende tozokende malembe na ntango moko soki kolemba tata alembi mwana alembi papa nalingi nazala grand chasseur lokola yo nzambe mwana ngai wana elingi oloba makila eza na kati na yo nene aloba tel père tel fils ndenge balobaka eza na eloko moko oyo eza plus important que la chasse babengi yango la formation mwana ngai esengeli okende na université c'est parce que formation ya moto instruction eza arme makasi oyo okoki kosalela na vie na yo mpo se ochange ate mokili oyo oyebi moto alobaki yango nayebi te ezalaki motu moko monene un grand leader awa en Afrique
Nelson Mandela. Ah. Ah, il y a un appel. Mais c'est l'abisso. Attends que c'est l'abisso surtout. Ah. Alobaki kino. Apartheid ezaki kosala mabe na Afrique du Sud. Pe yango yo pe kende na université. Ozala mayele. Ndeka kosalaka. Po na yebi ke suka nango. Okozala ka chasseur te na mboka awa. Osuki ka ndengwana. Papa na okende université. Na sepelisa yo. Pe na ozalokola Nelson Mandela. Très bien. Wana mwana ngai. Nalinga ka mingi. Suspense. Ah, bayoki. Moto agangi. Ebimeli wapi? Sirma danger za pembeni. Wana ni amazamba te wana moto. Voilà mwana asimbi arme entraînement bala moko. Eloko ezo salema lokola formation papa tikela gaye. Papa na tolotolo mwana simba calibre 12. Tomoni zoka mwana mwasi moka moki azokima mbangu. Nasima bazolanda keba. Bandeko na makambo si na mboka ezalaka. Keba na violence faite à la femme. Mwana ngope moke ya mineur. Oyo soki bazio na mobeko à l'état. Oza na 20 ans de prison. Keba na ba 30 ans de prison. Tolo. Nzoka bakuluna bazaki ko menacer. Tata beta tolo ba menacer ye. Ba frapper ye. Et voilà, Bateki Mbeli, coup de feu. Mwana mwasi akimi. Baba diko bunda po ba wele la nini monduki. Odinaka n'était qu'un petit garçon. Asalaki ko se défendre. Asalaki boye po abiki sa mwana mwasi moko. Mwana moke toyebi ete. Mais toyebi ka bakulu na balandiye. Après affrontement, Odina Katikali na mabele. Lisolongo zaka boye. Donc penaliwa. Eloko ni esalemi. Nasuka nangwa telemi. Atelema boye. Oh. Azoluka, azotala zomona te. Papa zalaki awa wapi ye papa ye. Voilà l'histoire. Ezalaka poudre de chasse. Ebetaka na miso. Eloko ezalaki makasi mingi toloba ndengwana. Akokisu kofongola miso tatala. Nzoka tanga zalaka mwana. Makambo esalamaka. Aluki tata. Aekotala tata salalaki. Quelle histoire. Mwana mwase yoki obio ma comprendre. Aleli. Te. Non. Ebongo leli nini bandeko tela mwana mwasi oyi. Babeti ka lisolo. Obio ma. Aleli nini yo? Aleli. Moso est là pour la nini. Ozole la pona nini. Ngai nde mwana mwasi wana. Ngai nde mwana moke ya mwasi. Mwana oyo babikisaki na tata na yo. Histoire ekutani. Mwana ngonzoka ngai. Oyebi ndenge zalaka bakutanaka na bomwana. Oyoki loyembo mwana moke azoyemba yango kaka yembaka lelo. Tozongi na masolo. Nzoka tomoni Obioma. Tala, kofanda ka ndenge wana te koyemba. Telema. Mais tela zo musala awa ko mama nazana nzembo kitoko awa. Osepeli nango te na sepeli na nzembo kasi yango toyele awa te. Bilanga eza koyemba te. Siko kofanda ka ndenge wana koyemba. Tala. Kala mingi te mo ezolala. Siko tosa nini? Omoni papa kutalinga tonga na yembaka mingi. Alobakisa malamu. Kolanda te papa na onenga kumisa ko na banzembo wana. Yeba, koyembe komemo nil pa. Yo telema, na oyebisa oni no kosala. Mosala kosala lelo, ekosala malamu pona lobi. Mwana mokenzo kalisolo ne pezali.
azaki na mama na ye na bilanga yende bilanga danger mosusu kuna chasse danger nsoka nde lisolo mwana mwasi esukaka wapi na viol bamenasaka ye. Are you married to me? Yango sikoyo. Or my kinsman? Obala ngai to famille na ngai loba nanu. Nga mutu na lobela yo. Obioma aza nyonso na zala na mokili oyo. Pona ngaza mwana mwasi mwana mobali nzela moko. Nayebi okanisi ke nga na zala susi ya pamba. Eza bongo te. Okanisi famille na yo ekofanda ka ndengwana batika ka kozala mwana mobali te. Oh, yo bala ngai to famille na ngai. Susi no za wapi? Susi ya yo eza ya famille to za ngai. Nalobela kiyo makamne susi na lobi Obioma aza nyonso nazala ngo besoin mwana wana akoki Obioma yango ka nazala ngo posa oyoki ngai Obioma papa est-ce que ça va mama likambo nini ko yaka mwana Obioma yaka siko kendaki wapi okendaki kuna kozwa mai oye na mai ok ça va oza mwana mwasi malamu mama sikoyo olakisaka mpe kolamba mokolo nini yo mpe okoyeba ngo ntango yo kolakisanga koyemba nga na kolakisa yo kolamba mama kasi oyebi nakosala ngo te koyemba eza likabo ya nzambe kati na ngai ezaka nzambe kamta kotalisa ndenge koyemba sikoyo yo koyekolisa papa na koyemba ok ça va nga mpe na kotangisa ndenge kolamba te c'est parce que kaka nzambe motu alakisaka ndenge kolamba kasi papa alobaki eza devoir ya mama nyonso alakisa mwana ndenge kolamba Obioma tala kondima likambo nyonso te papa no alobaka mama nabandaki koluka na pose question oyo loba est-ce que papa tombolaki yo atombokaki na yo parce que naza na leke mobali te teo papa naza na kanda teo kasi Obioma tala ko tuna papa likambo te pona nini c'est parce que question wana eza monene eleki yo kutu na monene tala kokola ya mwana akola na kebo na nzango yango kaka nde alingaka azalaka na baboti na ye pa bandi kobeta lisolo Obioma wuta mosika toyebi tata na ye tomoni mama na ye tomoni mwana mabina en tout cas nyango makambo nyonso batengisa ngo wapi oyekola ngo wapi ada yongo oyekola ngo wapi nayebi te eya akambala moka na poasaka boye ovandi obandika kokanisa obandi kobina malamu nzambe mutapesaka batala c'est vrai nazozela pete oyebi mokolo bakopesa papa na olokumu feti baosalela ye yo mutu kosala mabina oyo bato nyonso bakotala ndenge ada mabinaka nazozela mokolo yango oyebi nini banda mabina wana obinaki mokolo wana awa to comprendre lisolo ya Obioma ye wana mokolo moko toza kaka na lopango na famille esika uta toyebi babota yebe ye moko azotala suspense mama pe atali kwa Obioma mama namona ki yo te ndozoya nini yango ko est-ce que ça va naloti ndoto mabe oloti ndoto mabe yebisaka likama ndoto yango namonaki papa azobima makila na monoko mbano tofiakwa wana nzambe alimbisa papa na yo azobima makila asanti makila nandimi yango te papa na yo ndoto ndenge nini wana Rebecca yango wana eza kaka ndoto apamba eloko mabe koyela ngai te d'ailleurs
oza na souci mingi mikolo nyonso nazo comprendre yo te ebandi mpe koaffecte Obioma mwana biso Nine. papa See, I have Tala. an uneasy feeling. nazo sentir ke makambo ya Obioma alobi ekozala mpe solo ndoto apamba te It comes to ntango alobaka masolo ebandaka na bandoto nsima ekokisamaka That I am going to die. loyi mpo kanisi nde nakebwe nazokende kokufa mbano mobali na ngai jamais How are you that? olobi boye mpo nini okende kokufa kaka ndenge wana nalingi koloba sala keba Now that your coronation is done, lokola balingi bapesa yo seremoni na mboka oyo bapesa yo couronne Try to be nalingi te likama ekwela yo Try to be very careful. nakosala prudent Obioma azalaki kaka be wana na nsima porte aza kotala mama na papa masolo kitoko landa lisolo mokolo yango bazalaki na bilanga oyo kutu mosala oyo moto aboya yango te mpo mboka yango oyo toyebi misusu na mboka chasse me famille oyo bilanga Obioma na tata na ye na mama na ye tata simba tolo sa ye payi eloko nini papa It normally happens to me eloko moko elinga when ye something bad soki eloko mabe ezosalema elingo ya nasantaka eloko yango eloko mabe nazo comprendre yo te is nothing. te eloko te c'est rien Huh? Don't worry. kobanga te Just hurry up. sala mbangu tokende Just leave here. tolongwa awa mwana telema kotelema Obioma, you are ale so Obioma tika koyemba tokei mama toke kasi nzoka papa azalaki na raison eloko moko esengelaki esalema me nzoka basini ebimi na nsima nzoka bakuluna esika bauti toyebi te mbala moko baye komenase What's the matter? olika molini tolingi nini bino banani balobi te mbala moko babandi komenase Are you crazy? bino libomesi bino bolingi nini na famille na ngai yo okati mama kuki batie mbeli bandeko babomi botika mwana ngai bobomela nga mwana nga te abomi tata Obioma tikali ye moko aswi kuluna apoti mbango akei Your father died tata trying na to yo save me. akufaka pascal lukaki abikisa ngai je vois namoni yo mpe sikoyo misuna ekufaka Because likolo na ngai kakoyo likolo na ngai I'm sorry. limbisa ngai I'm very sorry. limbisa ngai boye nde masolongo ekutana kala nzoka nde masolongo ekutani su lelo Obioma tala telema na yo aleli parce que comprendre pasi asala libota oyo tata kufa mwana tikala aveugle likolo na ye tososoli yango masolo yebani tozo continuer deuxième partie ya histoire na biso molimo ya chasseur